katonda sikoyo nangaki na ya mibale motuna na ngai ezali mutu oyo kambi pasteur azala soki nani oyo azali kosala ba acte wana eske nzambe akoki kosala kati ya mutu wana obeti petolo obeti mokongo po kende liboso ndenge bamisu balobaka ozokosa pe bato kitobiki te nzambe asalelaka ngai me ngai nayebi benke te ozosala ba acte wana eske nzambe akoki kosala kati ya mutu oyo azali kosala bekobo bakisi koloka baninga babiloko wana nyonso eske nzambe akoki kosala kati ya mutu wana bon réponse na banza mama igeta siani ati yango deja na nyonso wana donc tango yo ozokende na kota basali ya nzambe tango ozokende na kote ya ba chef spirituel mama igeta asiani ati yango deja mena ko permettre ye lisusu mama igeta azonga lisusu ya peso réponse parce que ye mutu nga na moni azana avance na kote oyo pona kozwa réponse pona kosunga yo peza makasi mama igeta na peso répondre ye. Alléluia, gloire à Jésus. Na tamboli nzambe pona motuna papa sili kotuna. Le biete basala nzamba bakaete nzamba utiliser nzamba tamboli papa. Tango basai na nzamba liko bate nzamba liko tize kota bitete nzamba salaka. Sanda ko expérimenter gloire na nzamba yo kota na présence nzambe. Nzamba liki papa ndalo ko utiliser papa nzamba kama lokutate. Kamba solo. Metali sisi. C'est la même chose. Ah, na DSV, yo continue. Ezaki n'avait pas DSV. Alléluia. Nzamba sali ko liko koba. No saya nzambe so liko confesser azali sur na nzambe na yo ndibela pa liko sala kat na ye. Notre Dieu alobaka, asalaka. Ezo mwana na miso. Ya wamuri basala nzebo azan nzambe azo sala. Ezo mwana na tika papa tika tembe. Soko lingo mona gloire na nzambe banda kotuna basala nzambe na nzambe po to balobi Kontana no mona nzambe to sala. Mota kotindo te yomo ko banda ko publier nzambe. Nalo bali ko expérimenter puissance na yete. Bali ko sentir nzambe neba bendira abakite. Neba montra abak miracle te. Neba ko utiliser yo te moyo comprendre des sources ya grandeur o batanza bali ko expérimenter de nzambe. Bali ko bongo ko masoro. Yo ya ke pa na nzambe papa mo bimani ko zali. Kontana mala bo singa na ko na présence na nzambe. Yo comment dire nzambe ko talifa yo? Asala ka papa et là on y pingisa ka bomo ina yo mais quand me pa ina nzambe yo ko expérimenter puissance na ye yo qui des serviteurs de Dieu ba kosa ka te la chose vrai et a teke de meka la ndambu papa yo ko mo nzambe ko sala kati na bomo ina yo adam sa mo ko sala di jour papa na biso c'est une puissance nzambe biso to ndimeli quand mo ko bete to za contre bokoko. Nous sommes sûrs que Yesu Nabiso, il est là, à Kosada. Mais mon père est sûr na motona yekenda akobanga biso to banga kate. Et ya bouté na moi, Yesu atali na bomoy. Azo sala vekate si vekate animba kate, alemba kate, alala kate. Merci. Soko li momo nzambe oyo papa Joachim atali ko publier. Soko li momo nzambe oyo meke atali ko publier, o expérimenter puissance na ye, yakala pa na ngai, ndimela nzambe. Kota la pata nzambe, mota kotindo te. Merci. Journaliste numéro 1 pour la publier. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Merci mama igete zalaka kawana parce que yo mtoko assister biso na tango nyonso tokolobela makambo etali ba bokoko na ba pasteur. Tika toke nanu rapidement epa ya ndeko na biso oyo asili kokotela biso na ligne sikoyo na banza ndeko odompambo avana pesa yo maloba nakena na ndeko oyo asili kokotela biso naza penza komona kombo na yete la conscience ndeko la conscience zwana no antenne kuna ndeko la conscience soko zali kolanda biso to pesi antenne. Allô Ah oui, 5 sur 5 toza kolanda yo 5 sur 5. Bonsoir boto papa la biso na landi bino depuis bandela édition. Vraiment nzamba so lokumu parce que thème na yo peut ezali mo ya makasi na oki maloba ebele na pesi bino so tumbote ba so basa pe na plateau émission kitoko thème moko très capital et puis très important na koka ki vraiment ko tika mo le loté quand na kota ba émission minute mais na landa quand même et ceux qui na moni vraiment que chauffer nga moi motema en tout cas il faut na kota vraiment
Alors na thème oyo vraiment papa na biso memeli biso na style na koloba ba mabe na ba makambo surtout eza koleka même motema mabe ya kaina bomaki ndeko na ye ainsi de suite na moni bolobi pe bokoko et tout ça franchement yango nde esengeli na meka pe na kota na bakisa pe mwa mokie kaka mokie ya thème oyo memeli biso lelo mpona koloba sur pe bokoko ndenge ezali kolobaka eza koboma eza koboma bato na mabe bondoki oprécise yango tokeke eza bondoki kaka te oyo moto azopouvoir même motema mabe yango wana mpe ezaki ndoki. Et je pense que ngai nazaki anamema mpe mwa lumière moko ya koluka quand même koloba eloko moko ezali mpe très important mpona biso tomeka mpe ntango toza komema bateme oyo toyebaka koexplicite makambo mosusu vraiment na ndenge moko ezali, c'est-à-dire eloko na eloko kotiaka yango mpenza na place nango pour ke baoyo baza koyoka na nzela na baradio baleka mpe na kozwa vraiment lumière moko ya malamu mpenza. Parce que na kati ya bokoko, je pense que mo wana ya bokoko engi koloba bondoki te. Je pense na lingi na exprimer ko wana moke tango balobi bokoko eza koloba ezali mo ya lingala. Ezali mo ya lingala, donc lokola neti na français tokobenga ngo la tradition des ancêtres. Et tradition ezali sorcellerie. Ce qui devient sorcellerie, c'est la manière ya ko pratiquer la tradition. De la même façon, même makamotali ba église, ba pasteur, ba église, ba dénomination catholique, protestant et tout ça là. En fait, la religion en soi est ma bête. Mais la pratique de la religion, manière dont on pratiquer la religion, de batubaya ko koti sama kamutu ya mabe, yango ekoma kasiko ke bozali ko appliquer ba mabe ko leka. Donc ngai pona ngai la contribution na pour ne pas monopoliser la parole, na koko lo bakaka ke vraiment te moko très important au biso surtout to zambala moko interpeller na ba place to zala bandako, eza que pour la tradition papa, je pense que ezali bokoko et il faut que lo baké bokoko ou la tradition en soi, eza présent ma bête. Merci. Na mingi na sisa papa pardon naza vraiment la important la plus explication yo na tradition mo nango ya pamba eza penza mabete mabe eza kokota tango manière ya ko appliquer parce que mingi babatami na sima bokoko mais bakoko balakisaka biso solidarité africaine bokoko elakisaka biso respect na yaya na papa na mama ainsi de suite ezalaki tradition ya bakoko. Or lokola lobi na makambo na bozambe mpona kosukisa je pense que ngai na lingi na kite to nazala pause napesa bino pause na bokontinue makambo na bino na kopesa ngo je crois na parole na nzambe kuna balobeli biso boye na Matthieu chapitre 15 parce que c'est très important ya kotia pe moi passage moko biblique pour que ekende na lombango te na Matthieu chapitre 15 kuna balobeli biso boye alors des pharisiens et des scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il a répondu: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais réputation est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez. Merci. Ainsi, la parole de Dieu, pardon la possible à papa, pardon vraiment, et ça c'est très important parce que t'es moyen dans le zama kassi. Verset 6 et le Bible est là, Matthieu chapitre 15, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Je pense que le mot tradition est venu plein dans makambo yesu ye moko pe akutanaki nango ezalaki que tango tradition to bokoko ebandi ko dépasser la parole de Dieu et comme que ba boya liloba na nzambe po ba tia des traditions, c'est là où ça devient très dangereux. Yango wana yesu alobaki que ezali une hypocrisie parce que vous avez annulé la parole de Dieu, ou ezali source ya salut ya l'humanité.
kosukola bokoko. Alors, wana na bokoko, tolobi la pratique, soki bakotisi bomote mamade, bondoki, là, nous condamnons peut-être la sorcellerie. Parce que ce qui est que nous condamnons catégoriquement la tradition, je vous dis que dans la tradition, il y a la bablo comme sous et ça là qui m'a bêté. Il y a un monde qui a le bawana, mais sinon, tout ça, la plateau, fait le mot comme Akasi. Merci. Merci sir nangaye kuna na la conscience na banza contradiction ezalité na makambo oti kolobela awa makambo oti koloba vraiment je ne crois pas que mutu azali akoyiko challenger na support biblique na osili ko pesa de place wana ozali komona ete tango introduction nangaye bandaki na banza olandaki yango te misoko olandaki yango ezali très bien kofunda ba pratique ba misala o esili komona na kati na tradition na biso oyo tobengi na section ya bakoko oyo eza kosala ete azali kobela tika tokende na ye na ndako ya nganga na ndako oyo abenisaka na ndako oyo bakomonaka makambo na ndako oyo bakopesaka bakisi wana po mutu abonga mama aza kobota te aza na libala na poto babokilo balobi biso mwana biso mobali ifa bota dalante eza balingaka na bango pe ye te okoyoka toza kotinda soki camarade no aye toza kotinda mwa koli moko boye mwasi na yo papa soka keiko sokola na bokoko na biso na tradition na biso azo alifunda oyo akende ko sokola ata yango na nzoto na biso ya bana basi epitango kende sans le savoir ba produit ba tie wana e baby si nzoto ya mama lobi matrice ba impité yango lobi akufi parce que na première place pe balinga na ba mwasi yango te place otozali mobali wana depuis pa bali etomona ka clair te. Est-ce que yo kuna madomi bali msuba sate na poto kuna mibali ya mindele bayebi teke ba mindele pe kutu ba gramba mpiake esoki pe mundele za na mbongo na banza bino ba français na ba anglais kuna mais biso na États-Unis mobali un américain boke na restaurant yo pe mama na bana bimisa oya yo moi quelque chose mais kuna na Afrique bayebi ke est-ce que mibali msuba sate te pe kuna biso to mona ka moi clair yo yenga depo kenda kuna et puis suka salaboye po papa na kufa mais moyo koka ezalite biso tokotini lokoli moko ekoya na bokoko na biso bokoko place na tozali mama conscience merci likamoti ya tradition na kati na tradition section bokoko ya traitement section bokoko ya mysticisme place na tozali ndeko odo pambu na pesio antenne. Ok, merci. Bonsoir papa Zamwana, bonsoir bandeko so bazana ligne papa Feza mama Iketi. Maman Misé, papa Desi, papa Mbuta. Vraiment, maman presque nyonso nga na kota ipo na Olanda bino banda débit. Yango maman fait à lobby donc vraiment ils ont ndingo wana. Oyebi papa nanga na oloba omoni likamba bokoko il faut to meka ko éclaircir en sens moko ndenge ezaleli. Même na Bible ndenge maman fait atangi ba pharisien boy na boy mais ezalaki ba tradition na tanga kala même Yesu ye moko tanga laki mwana mkiaki na kata ba tradition parce que na coutume ya kala ya ba juif il faut komema mwana na temple na ba âge moko boy ezalaki soki mwana obota mwana ti ba considérer mwana makango ba memona mwa retard muke to mona ka mona kata Bible ezali na coutume juif mais bokoko ezali mapeki c'est pas que mutu so azana bokoko bali bokoko azana lisumu bazana ndoki non ya mwana ti parce que ntango kalanda c'est na matiti mususu po ezo faciliter ba makamsu mayele nzamba pesi ya mama yele nzamba pesi mutu mais tango komgolo basiko ke eloko ngana sepela ki na yo mingi tango osala ki développement lobi balobi kende kozwa mabele pesa bakunda mutu tel oyi maladi ya kufa ki nango te ouais là esala ki nga penda donc na ki penda d'accord na yo ya koloba ke eloko wana pe biso pe na mituna so ba congolais ezozala pena ya kovanda mingi te il faut yebake mutu ango kufena maladi nini oyebi te banganga so asalelaka mai ya bibembe mela oyebi te so akufena ebola be so akufena tuberculose be so akufena maladi nini ekota ye deja na misuni epolisa ye na kati tout ça yo kozomeli yango eye koboma après inani la naza d'accord pe bilo mosusu ya biso bato tovivre na poto mabala ebele mpe na baproblème wana mwasi azolinga mingi azala na assurance na mobali na ye mwasi azolinga mingi azala na assurance akanga mobali na ye et pourtant love bakanga yango te love elomo naturel yango na mutu so okepanga ngokangi ye akobimaka un jour mokolo akobimaka akobima na ndenge moko ya mabe bokomona même na nzela te